Babola Babola bola mukae Émission na bino elingie banda Adamu na Eva boye kosala ninyawa Lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Comme ça va parler à Bangou. Est-ce que on va piquer à Mandunda, Maloso, Bango va tala baba to nganda ke sika be mo ko to nganda. Chana boy. Et sika mai belé vraiment boy. Hein? Ta mai, sika bo to nganda ko za be ko pesa mama ba punition. Ko balona te bo biso ko to tanga ndeni. Bana biso bo ya lo so ndengeni. Ndunde comme cher. Mais 500. Kali ko banda ndunde za ki 200 francs. Lo mu piko ndunde ko 500, 800. Ah, eza bien te. Ndeba sali be je ko sali ya sepele à trop. Lupango na pesi mukongo oyo kona mukenda sasa musalo fele na zubi ya bwiki na nko atiela ngo Wana oto zelaki yango ekokisami aloba mokonzi yango moni baya bakoti babuki ba mabele ya leta o eza bilanga o la biso tokola to ya buka biloko awa ebele ko ya sukola do ezala biloko na biso bakoko batika yo teka ngo kaka etake ki mokonzi seki oyo ateka mabele ya leta. Bon, ah, tout ça juste na Kingabwa, yo moko moni na cité Mkonzo, mona ndenge population ekoti. O ezaki place babilanga mama banda ko sa babilanga ba yo bénéficier comme ne fils que moi iloko eko produit bango pona bana. Bato mitema mabe ba eko tekango illégalement. Ba vina nga mo pa quadracora mani ninga olanda petit na ye, ba sombi awa ba bubuli ondela talaka ebela batu. Mais eko sala ke l'état
atelemeli eloko wana mpo bamama bazwa su moyen ya kotia babiloko na bango ndako kolona awa mpo bameka kobokola bana na kofutela bango baklasse banini yango moni lelo l'état azwi disposition ya kobuka bandako nyonso ezalaki awa abuki yango population ezobénéficie nefiske na mwa batole wana na babiloko wana mpo awa ezalaki place oyo l'état asalaki yango mpo na bato bamama babika badina bakonzi oyo basali pena makasi ministre affaires foncières hôtel de ville na ndenge bazobuka lelo yo okolo bali na likambo wana ndenge lelo bukani alors mpona bakonzi nyonso oyo basali biso likambo tozoremercie bango tozoremercie lisusu honorable na biso Jekoko Mulumba oyo acontribue su makasi ozala l'état mpona eloko oyo esalama boye en tout cas toremercie l'état azalaka na mboka nde boye tosepeli mpona Kingabwa en tout cas bravo bokosepela bandeko bokosepela oyo elakisi choix ya bana Kingabwa basepeli na eloko oyo l'état asali et puis tosu remercie mpona honorable na biso Jekoko Mulumba. Oui, moi, je suis venu on a un journal de l'autre. Moi, je suis vraiment maloba oyo lobamaki bakonzi na ba parlement parce que moi le kokisami. Moi message les années ba maman bazolanda yo na Molière TV. C'est mon message. Le message est pour la population que l'autorité de l'État attendait les babou bafon. Nul n'est au-dessus de l'autorité de l'État. Donc c'est un exemple pour la citadine à Mukonzo. Nous avons pour nous ça la ville à Kinshasa. Lobby na Okende en face à stade de Martyr. Après demain dans un cimetière à Kasavubu donc ainsi de suite. Donc ta rose du colon dans l'état pour comme ça et l'autre détail. Est-ce que monsieur Mokonzo a besoin de soutenir après une semaine 2 jours qu'on a construit ici? D'abord la dossier honorable Jekoko. Donc même il y a un pour Ebuka. Moi que batongo ba mita mabe ba tongi tina kati ya mai. Yo mo bando ba tina kati ya mai. Anje zo ko. Donc moyen c'est quoi tabone zati. Il y a un dossier honorable Jekoko. Asenga bana Kingabwa ba botra ba bana ba bilanga. Ba komi sango chantier. À partir de donc komi chantier bana Kingabwa, ba longola ba tol ba longola ba big tir sur ba tir zo ba tir quoi. Toza na Kingabwa. Kingabwa na se na site agricole Kingabwa chantier 1. Mais to kuti biloko zo makolo ba brique tol ba nini likambo ngota nini? Non eza démolition ba sala ki na site agricole là. Eza pillage té. Je crois Hollanda je crois semaine passée mercredi tout le monde a été informé dans Congo dans l'Assemblée nationale. Il y a eu honorable Toussaint Alonga. Toussaint Alonga en tout cas donc tu éviter interpeller qui ministre des Affaires foncières tout le monde à l'andaki information en et puis le lot voilà au moni démolition de ça la média pillage des Zande Sengo bato azongeli ba droit na bango grâce à Toussaint Alonga nde asale loko yoko lobanine na bakonzo bazolanda en tout cas to pesi bango remercier to pesi bango merci honorable na biso tout oyo nyonso to bundela ki terrain oyo to ko sala campagne ya mutute to tia bango na polémique te mais oyo bundela ki dossier mukili mbaba moni bazoyeba eza nani donc yango to lobeli boye ke biso tozana pona bango baza pona biso tangu député qui a lobeli yo ozongi na ba droit na yo c'est ça musala yango wana to sengi en tout cas merci vraiment batika biso te to continuer gaba minga ba c'est tenga na pesa ka ba remerciement nga liboso eza na mokonza mboka chef de l'état oyo andima ki ko pesa corps ko ba démolir esika oyo na remercier pe lisusu premier ministre Matata Mponyo na remercier ministre des Affaires foncières et na eko remercier honorable Toussaint Alonga pour un effort au asali pour interpeller ministre na question d'actualité au partout dans le monde balandi yango on a remercié pe ba honorable Léon honorable Jekoko Mayamba Mayo pour intervenir qui kuna na Assemblée nationale to remercier bango merci beaucoup na bango nyonso to ngoli mutu te to cheto boy polémique ezangela tina mais biso nyonso to monaki esenga ki ne boye dossier comme esika esengela ki koma merci beaucoup vraiment
motika trop. Ok. Oye, tangisaki elobami trop na kombo ya Mukonzi alors que Mukonzi c'était qu'un faussaire. Lelo ba réhabiliter biso, ba réhabiliter Kingabwa, to récupérer site na biso yango to ko démolir ba biloko batonga ki. Donc au bilan o yozo tozo mola ezaka ya muto moko Mukonzi. Ezaki ya Mukonzi na ba konzo ba ki sima na ye, ba ministre ba zaki na sima na ye, ba généraux ba colonel ba ki na sima na ye, na ba homme d'affaires ba ki na sima na ye, mais nzamba sali ke na makasi na biso lelo balali to récupérer bilanga na biso. To signer ngo to tanga ba komona bango. Bon, to bandi makamwana. Na kozo ki boloko pona yango. Na kozo ki ja boloko pona yango lelo zali victoire, toi suna tina ya kotanga ba komba batuté. Mais balobi yo moko zwaka frappe. Na zo ki frappe au sakanaté, mais député mboko ya, mais frappe ba beti député. Frappe au sakanaté ti na ke paka matete mais nzamba sali ke na 23h12 na bosa na ngonga wana te na limo na kata kasho. Na limo. Mais balobi ozaki na malaria moko eboma ye na lokolo, ba ngondo kamate bimiseli yo et bimisio malaria. Honorable na biso bilamba. Ezalaka makasi ya nzambe, nzamba lingaki te. Obi bisika nzamba tie liboko, mutu akoki kosakana te. Donc na limo bango na kasho na 23h12, na bombana na kati ya mboka na ngai na bombani pendant 1 mois. Député obimazo bomba. Député bombami ti le 16 septembre rentrer parlement. Bango basala ngo na vacances parlementaires. Et malgré la flagrance moko boy alors que ezaki flagrance te tango na kimi bango na parquet matete na bomba miti le 16 septembre na rentrée parlementaire na Kendaki. Ah d'accord. Donc à Tokyo ba ke bozongi na kati ya ba droit ba population ba mama maraîchère bazongi na kati ya ba droit. Mama maraîchère bazongi na droit na bango. En tout cas nzamba sali. Konjo ba edaki biso na remercier batumi balé à presse. Hein? Oh ba sungi biso na combat oyo ezali papa Molière, papa Lembalemba, omona nga papa Léon na ndeko Élisée. En tout cas, ni balé wana na loba nzambe ya sasa bango ba aider biso na combat oyo. Na zo sanga ba kinga ba mettre papa Molière na papa combat depuis longtemps. Tomoni bato abando ya ba kamata ba sa loka ba récupérer. Bon, et makambo ne saka. Tant bozo bunda, bozo bino mokoti. Mais tant gâteau bima yango bato ba ye et bebe bango sa récupération. Mais la politique est mabé. Parce que homme politique avant sa action faut réfléchir. Nous qui tant réfléchir on te passer une action. Bango ba réfléchir té, bango ba les en action. Bango ba récupérer gâteau za bango té, ça mabé. Mais population aza dupte azali amnésique te ayebi bato babundaki bango ba bandaki liga histoire guerre on ba sukisi guerre yango population ayebi na ye bango bakanti ba population aza bato mabomba ba mabomba te mutole kudami na kingaba esengo monene papa nzambe akumisama apambola bino tonyokomi papa tonyaka lisusu loso te tala biloko lelo etoko tololela matembele ekomi pasi tozalaki ke tozolona biloko na bana bazobika bana bazokobonga vitamine ezozala papa baye kotia biso kateleka awa kateleka masasi na makolo na ngai papa soki nazalaka mpe ndenge nazalaka liboso mbelenga nakufaka papa na basa matembe likolo ya mutu oyebi kobina mama mbeloko moko te kobina papa nzela tokolanda yo tokotika te bilanga ekomi nde mapangwe tokolanda ekomi nde mapangwe jekoko molumba jekoko molumba tokolemba te tokolanda yo papa lemba tokolanda yo papa lemba tokolanda yo amen papa
mukonzo mbaka na prison yo tozongeli makambo nyonso tu lindalo ya signe agricole omoninga nana mama marcher nateka dongo ekome okota mifa mukonzo anani na minito mukonzo nyokoli bato tala bandako ye mtatonyango te forcer mboka na prison za papa kuluna aza prisonnier soki bakangi ete tolinga tike GRDCT awa ezali mpe na gouvernement eza mpo na biso bakongolais tolia ndunda tozalaki na limete na 7e rue kote tokendaki epai ya avocat na biso papa cousin makambo nini alobaki na biso tokolonga nga naza elonga papa tozalaki na limete na 7e rue tokendeki kuna epai ya avocat na biso wana problème ya biloko na biso oyo tozalaki na bapapa Eliezer tozalaki na bango kuna papa elonga alobaki na biso tokolonga wana bilanga ya biso oyo azali elonga mpe tolongi oyo eza bilanga ya biso longi tokolonga loso na matembele merci papa Eliezer. Tokobangisa bango. Tokobangisa nani? Siko totika makelele. Kosala interview si matokende. Tomela kobina tomela. Eza mukolo munene. Totika makelele. Tuboza biso na musala tokutani lisusu lelo émission ezali kosalema na site oyo ya Ngwele site komaki lokola front lokola esika nini mutu akokaki kokota te tobundela site oyo ndenge boyebi toloba loba mais badefia baloba entre l'état na individu tokotala mutu wa makasi lelo bana kingabwa batondi awa bakoti awa nini esalemi tolakaki bino toye awa ndenge boyebi tozana papa Léon avant que topesa mwana mboka Léon Mulumba ndoi na yo parce que bino ba Léon ya Léon azali wala et puis mwana mboka Jekoko ce que ozana liloba ya introduction avant que toza te kaka ye moko bango moko balo banano toza sur le terrain mwana mboka Jekoko mbote ndeko Eliezer mbote papa Molière papa Nyao site oyo komaki lokola esika oyo mutu aniataka te pour lesquels bobundi pendant 2 années lelo tozana kati na bana kingabwa nini esalemi siko et puis sentiment nini ozana nakoloba boye ndeko Eliezer papa Molière lelo nazali l'homme le plus heureux de la planète lelo nazali l'homme le plus heureux de la planète bomoni pasi tomoni pendant 7 ans mais tolembaki te bec ongle tolobi te koma moyibi na kombo ya mokonzo po azali moyibi monene aya awa na mikanda ya mabe abenga na biso abenga na bamama oyo bazolesa biso loso na Kinshasa bazolesa biso matembele na Kinshasa ngai mbwengi tozokozwa awa bimbala ezokobima awa
moteur na mikanda ya mabe papa Molière lelo na nazo pesa merci na nous na chaîne Molière nazo pesa merci na canal Kin et puis na CCTV pour ceux qui binoté mais solution OP ezo makité pour moni balobaka na bakoko na biso banga baba soko moni ndoki osa nini yango to belela ti ndoki ya munene soki bakangi moyibi na Kingabwa tokoloba tuteke bakangi moyibi ko bakangi mukonzo soki bakangi moyibi bakangi bandi bakangi assassin na Kinshasa to na Congo to kuluna to pesa komo nani mukonzo to ngoli komo na to pesa ngona ba miyibi na kuluna na ba bandi maboko makasi pona bino tozongi awa topesi lisusu lelo merci topesi merci na chef de l'État ezala oza na opposition ezala oza na majorité ezala oza na société civile chef de l'État eza boyo moko eza bongo te il faut toloba vérité tobangaka mibeko ya mboka ezala mutu aza na opposition ezala mutu aza na majorité ezala oza na société civile mokonzi na mboka azalaka be moko topesi ye mpe merci Joseph Kabila merci ya mibale topesi na papa Matata Ponyo Mapon maboko makasi mpo na ye merci ya misato topesi na moto ateli makambo ya mabele professeur Mbwinga Robert maboko makasi mpo na ye merci ya mine topesi na te André Kimbuta Léo Somé le mwashi ngai nabengaka ye Fantomas alobaki na TV na Molière abi na koleka kuta na kopesa bango kaka bonjour samedi eza musika na oleka wana na pesa bino ka mbote comme ça bon regretter ba dépense pour sali po bozo ngo yoka te le la pesi bonjour te bonjour papa Molière Kingabwa papa Molière nayebi ke bolobaka papa Eliezer bolobaka ngonga ezali ngonga me lelo ezali mokola feti botika toloba tobimisa lelo eza mokolo ya esengo merci siko ya suka oyo bana Kingabwa oyo bino bozopesa na badepute na bino bo bazali boni mibale est-ce que député mosusu na Kingabwa azalaka bazali meka na kombo bazali kaka na kombo nabimaki mboka nake kopema libanda ya mboka pendant une année po naza mpe na famille naza mpe na mwasi naza mpe na bana nasalaki mosala makasi fai mpe nakende kosala nini kopema me na nsima na ngai ndeko Leon Yakawa aye kobundela bino na nsima na ngai basala ye nini bapasola ye nini député national en fonction bakangi ye babeti ye bapasole bilamba lelo tokobetela ye maboko makasi mpe na merci ya suka bokopesa na mokonzi ya badepute nzambe ya badepute kombo na ye nani maboko makasi mpo na ngai lelo tokoloba lelo tokoloba Kingabwa nayebi ke bozalaki na kanda makasi namoni bato ya député mo bayaki awa botie bango maboko bimisi bango libanda nasepelaki te me mbala nsima likambo bongo ezongela lisusu te nayebi ke botiaki bango maboko mwa communion bopesi bango nasepeli nango te
mbala sima likambo wana ezongela susu te nayebi ke boyebi ke basalaki eloko te baye awa mpo baya kodiembela na masima nabimaki ina ne moto abundaki na nsima ezakaka papa leon eza bongo te bakangi ye lokola yezu babeti ye etikala kaka babaka ye wapi okuze heureusement ye mpe mwa biloko ya nzoto ezalaka alimwe na kasho akei lelo efo toseka nalingaki fanfareza papa molio efo tobina nano pardon fanfareza Chers téléspectateurs, bonsoir. Nakanisi Nandenge Tozo Landa ba image. Lelo ezalaki victoire munene nane ke ba mama maraîchère. Ba mama basala kabilanga. Ba mama oyo baliesaka Kinshasa. Na procédure moko ezalaki molai. L'État akamati azongisi bango na kati ya batwa na bango. Lelo ou les lotés, on est sur place, Tomoni et Sengo, Batouba Sepeli et autres. Mais Moutoumoko, avant de compter la macamba sérieux, il y a Nengue à l'État, il y a d'autres Tangawa. Moutoumoko est absent. Les alliés honorables et maîtres, tout ça, Oyo, Toyota, Longa Oyo, Toyota, Lelo, Panakoye, Banano. Maître, bonjour, bonsoir, bonjour, papa Molière. Mais Bitumbawana, tous en Eliezer, Azalia, Tobandi, Bitumbawana, Tomonio, Naba Mama, maraîchère, Tomonio, na niveau de l'Assemblée nationale, Nengo défendre, Dengue ont interpellé le ministre. Mais na esengo na victoire wana tomoni yote wana to zanon na se na osenga nde na biso Eliezer Tambwe abakisa na préoccupation yo to ko vivre comment absence na yo na esika ya la joie auto bien ga ya la joie oyo nde Eliezer balobaka à vous comme ça de tout ça à répondre à la mogo. Oui, merci. Na bande à côté pour bande pour répondre. Si manango nga na corrélance. Na remercie d'abord mingi. Ngai na benga yo papa Molière na ndeko Eliezer ba vrai patriote. Peut-être bo réaliser
impact na ba émission na bino soki to comparer yango par rapport na ba moyen o esengaki proportionnellement esengaki bo gagner ba moyen za moke mais impact nango na vie ya bato na ba bazanga ba voix na ba faible eza énorme. Vous êtes pratiquement un apostolat, le roi va pasteur basala. Et na robanda d'abord pour remercier Bino parce que ce que vous faites c'est un apostolat. Nzambe apambola Bino. C'est extrêmement important. To bandi bitumba oyo Bino pe boza ba acteur na kata bitumba. Regardez les sacrifices consentis, des fois 101 francs. Botikata musubolia na ndunda bangbelete na makemba na bapaipai na bamadesu na loso ebimba kuna. Bolia na note. Mais regardez niveau d'engagement na bino et l'équipe motuya. C'est pourquoi biso venant faisant suite na bitumbe bele au bandeko musuba salaki parce qu'il y a eu des gens qui se sont bâtis dans niveau na bango ba bundaki na ba télévision mais biso to yaki na conception mosusu to mona yi ke bitumba wana elinge ko suka kaka na télévision te na ba émission te il fallait cibler to memi mayele mosusu premier cible na biso zaki tribunal to kei na citation directe contre Mokonzo. Tokei na assignation na tierce opposition na jugement à Mokonzo. Torozongelango. Toyei pe na cible comme député, to memi yango na ba institution. Vous savez que ce qu'on memi eloko na institution, parlement za ko engorger ba influence na ndenge nyonso. Et parmi ces influences za na kata parlement, frères, cousins comme c'est le sommet de l'État à vous l'informer. C'est voilà l'intelligence au biso mema na combat parce que tu ko comporter bitumba na ya nzoto te ya ko finga na kate il fallait ko tia dose ya mael les loba ke ko buka ko exécuter makambo nyonso to zala kite tout simplement pour to mona ike to tika gouverneur ya ville ya Kinshasa asala musala nae tango asali musala nae to yoki ke babuki nous lui disons grand merci. Félicitations à Yandré. Il aime bien qu'on l'appelle Yandré. Félicitations à Yandré. Il peut accomplir tâche nae. N'appelle la député n'accomplir tâche nangai. To bengi ministre aye. To sololina ministre. Je voudrais ici une parenthèse pour féliciter le président de l'Assemblée nationale. Obemina Kunzalanzoko. Je vous félicite, monsieur le président, à comprendre qui est que émission une question d'actualité tellement d'importance makasi à Fungoli Brèche à créer le moment où to comment il poser ma question. Il y a eu débat vraiment, un débat républicain. Papa Molière Ndeko Eliezer depuis dans une assemblée Mbalaya Liboso, tout le monde a un débat où il n'y a ni opposition ni majorité. Batonios sont d'accord que Makambo est légaté. Ils ont la PPRD d'accord. Ils ont la INC d'accord. MLC d'accord. Parti Nanga CCD d'accord. Tous les députés, nous avons été unanimes. Voilà un modèle à suivre. Que au État libre intérêt à la République, il faut tous la unis. Totiki ba kazaka politique na biso. Nous avons été unis autour de notre président de l'Assemblée nationale. Nous avons débattu un débat républicain. Et les résolutions, le ministre Yemoga a décidé, les mêmes jours où Azongaki, ministre de la Justice, Asali Mukanda, à lobby Mama Wivini Mumba. Je vous félicite également. À lobby, pour le moment, a fait une injonction à procureur général de la République, pour que le procureur général de la République a un dossier judiciaire pour ne pas poursuivre et pas Mokonzo. Voilà l'impact et le combat na biso. Surtout si vous avez une mission, donc l'affaire Mokonzo était devenue une affaire nationale. Il y a une affaire député à Longate, ni député Moulumbate, ni quiconque. C'était devenu une affaire nationale. Ce qui n'a s'approprié, c'est une erreur grave et c'est une bêtise. Parce que tant que vous avez mis dossier dans le Parlement et comme un dossier, il y a Congo.
et comme dossier national et comme dossier il y a des députés nyonso so comme on moto landela ka ezanga ite c'est une erreur d'appréciation. Voilà. Voilà, honorable Toussaint Alonga, na landio malamu parce que ngana lingaki na tuna po kandenge papa Léon uti kotuna. Baye kobuka. Na kati ya bitumba ya récupération à terrain, tozaki komona qui a fait quoi? Population pe nengo mona ka population an. Kokanisa te ke population azazoba. Ezaka place mususu okuti bazo betela yo maboko c'est que bazo reconnaître aux ali kosala. Batala boye na terrain area ya kobuka les grands absents honorable Toussaint Alonga. Oyo awutaki kozala na ministre na parlement. Oh, il a interpellé ministre. Oui, à travers les interpellations, il y a Toussaint Alonga ministre Bwanga Aye, na omoni ba ministre de la justice, ba procureur, etc. Et à la suite, il y a interpellation, il y a Ndegonanga tout ça. Alors, on déplace ba Congolais, ba Tunibiso sur les raisons, il y a absence, il y a honorable Toussaint Alonga. Sur le terrain. Sur le terrain. Dans l'ingénieur ouvrir moi parenthèse. Tango tokenda na terrain ya PLZ na lingwa. Jour ba yako buka. Ministre Mbwinga Yaka, conseiller spécial et chef de l'État en matière d'infrastructure Ayaka, ministre Kasweshi Fridolin Ayaka, ba député pe Bayaka. Mais le long na terrain oyo que personne ne croyait parce que doibi mbo cannabis que ba intouchable ceux qui ba koti blast comme nenge ba santurak. Avant Diwana, moi mon général moko atie wana, moi mon colonel Yamatata, a PC Lupangu, moi mon ministre Yamatata, PC moi Lupangu, moi mon député. Alors, devant Bilo Kwandengo na batala boye, les grands absents sur le terrain, Toussaint Alonga, Ezaponani. Messieurs les journalistes et grands patriotes Eliezer, na lingioye babwe ngai banda na kota na parlement na memi moi lolenge mosu ya sika ya kosala makambo. Je n'aime pas les critiques so na osala makambo nanga ba intervention nanga nyonso so tanya ezaka toujours objective. Deux, na moni que rôle nanga comme député na jouer partition nanga peut na jouer yango très bien. So na jouer ki yango très bien te na terrain sika yo outil. Bato balinge ba réclamer Toussaint Alonga te. O constater yo moko pour lobby que grand absent. Na joué rôle nanga très bien pour l'intérêt à peuple na biso. Na ebisio que cette affaire est affaire ya député mon côté mais c'est une affaire nationale. Implication ya premier ministre ezana kati, implication ministre affaires foncières, implication ya Mama Wivini Mumba ministre de la justice, implication ya gouverneur de la ville, toutes ces autorités ba yoki nenge ba député ba gangi ba beleli ba répondre. Ils sont là pour ça. Mais ezana ndeko Toussaint wana ezali maître avocat zoloba doit a besoin de répondre à la question de biso boni ne tokokoma ndenge nini tomoni yote tokitana no tokitana terrain na terrain tout simplement parce que politique yanga ya sika ya kosa politique lolenge nanga kosa politique na lingi na za différent na bato na ba événement aboye na linga kozala te tango esalemi nazo lancer également message na peuple na biso ya Kingaboa na Mwamba que le moment venu ngai na bino tokokita ko remercier bango na bitumba tosali na kata loyengo wana bazobuka ngao kendo sana kitoko est-ce que kobuka za musana ngai nange no tambola kuna kosana nini to même ma politique to sala ngai na osama makambo na nesale mate oya loyengo wana ngaza te kuna te ngai esika oyo ordre zali vous avez amené impact mususu na kati ya télévision approche musu ya kosala makambo o ezalakati yango na population azo agréer omoni bango monde ba agréer makambo na biso bazo réclamer mais baza na kimia mikolezo ya tozo bongisa toko sa descendre toko serenir na terrain waya waya toko pesa bango merci pe ko encourager bango ko yebisa bango ke
bitumba wana toza toujours pembei. Nous avons été élus pour ça. C'est au nom ya mandat wa pesa biso nde to mener bitumba wana. Et donc musala ko buka ezali musala ya André gouverneur. Musala ko loba na parlement, ezali ko ngane la nyina loba na parlement, moto mo uti kuna ya bio ngape na loba asa député ta ko tate. Donc il c'est comment ndambo ya komataka moi to mataka moi niveau papa wana azali na jugement. Mais entre-temps, bah exécuter destruction, il y a citoyen, il y a un jugement. Bino Bozolobi ne touche pas ma constitution, la loi, etc. Bon, moment il y a une contradiction, ils allaient mettre tout ça. Nalingina baki savant que on réponde. Awa et loko est joué la démolition jusque là. Moi je peux dire c'est la politique qui a joué. Exact. Papa wana côté la justice. Azana raison parce qu'azana jugement au justice et pesaye. Sikoyo net na minute oyo. Décision judiciaire politique et salemi sur terrain. Yango pe bana kingabwa bazala ki kotunanga ba mama ndeko Eliezer. Nenga baye ko buka boye. Est-ce que to komona lobby baye pe ko pikola ba matembele na bisote. Pour que besoin que sa papa Mokonzo, tant qu'il est porteur d'un jugement, ni ne kosa les maîtres. Question moko kitoko. Ke bande ko na biso ya Kingabwa na bande ko ya Kinshasa bayeba. Monsieur Mokonzo aza détenteur ya jugement. Jugement wana a gagné mulumba Jekoko. A gagné qui est par défaut. C'est-à-dire que jugement Mokonzo et ko consacré propriétaire Nesikawana. Et cela en vertu à arrêter. Arrêter au Yazwaki. Alors, jugement Zawana, ça demeure un jugement. Qu'il soit un jugement par défaut ou pas, c'est un jugement. Ni gouverneur, ni ministre des Affaires foncières, ni premier ministre a pouvoir de kolongola jugement. Ni ngai ni yo. C'est-à-dire que jugement na cabinet na ngai Toussaint Alonga comme avocat. Tozana dossier wana to kei na tribunal na ties opposition. Pona tribunal a rétracté jugement wana parce que juge après ça qui est raison azala qui trompé na Mokonzo par des faux documents il faut arrêter qui n'est pas enregistré ni reconnu officiellement ni publié dans le journal officiel. Cette fois-là na ebisaka bino na émission les gana que ekozala contradictoire. Donc il s'agit que c'est à tort au Pesaï Mokonzo raison pour des raisons que arrêter et banité. Donc on peut s'attendre à suite qui va pas rétracter. Langage yango yangona langage technique c'est la rétractation et le jugement. Voilà maman maraîcher. Voilà maman rétracter l'ingo banini que tozongali des juges. Toza siko na 5e audience. La 6e audience to plaider pour que juge a annulé a longo la jugement complètement elle a totalement annulé et elle a sauté Mokonza ko yiko évoquer en côté parce que et le contradictoire ceux balongi bino na juge mais ça impossible balonga biso impossible n'est pas congolais non exact toujours il y a des juges consciencieux papa na mona ba faire musu oye au moni juge a prononcer jugement mais ba juge consciencieux to boité mais tango zo mona likambu ya terrain hein likambu ya terrain bake ko gagner Jekoko mulumba o azali mokolo mabele wana te mais justice est prononcé un jugement il y a que Mokonzo a gagné Jekoko comme si bazalaki ko welela na Jekoko alors que Jekoko azaka intervenant politique et n'est pas politicien bazali ko oui, mais même si Jekoko mulumba kotaki c'est à tort en tout cas il y a erreur pour naé parce qu'il y a une qualité te kolomabele za l'état biloko wana za na domaine public de l'état lokola ba stade de Martyr lokola stade de Martyr palais du peuple conservateur aye abando lotira ngo apesi ba numéro cadastro et il faut abanda malade na mutu le domaine public de l'état yon moto individu que na kuna onga na ye atana obundela ba mama omoye loko ni biso sali na mayelo tozanango toluki association ba mama syndicat wana eza na personnalité juridique yango ne moteye ki na tribunal na kombo wa mama parce que là baza na personnalité baza na qualité mais Jekoko mulumba ndenga yaki bona ebite mais akoyi ko sala ngote mais yango wana toye pour que ba annuler
procédure déjà engagée, tous en la 6e audience. Bako annuler jugement. Pourquoi tout n'ingai que bako annuler est impossible? Pourquoi on dit que c'est impossible? Pour juger ayo kabisote. Parce que la lettre à ministre Ezali, dernière lettre même à ministre de la Justice, où a commis que procureur général a poursuivre Mokonzo Ezali. À part civil, bisope na syndicat ba maman, to initie encore une autre action pénale pour faux usage de faux. Tous les là-bas on peut en délibérer. Vous voyez que Mokonzo est traqué partout. Na tribunal, même na niveau à parquet. Moi, je vais sortir. Voilà et l'autre etikali ko sala na mikolego ya. En dehors na esengo tozanango, biso toko calmement, lentement et sûrement toko poursuivre tito ko manasuka. Maître Tokozangate, oh Isaïka to ya kota la pani nozaki na sur le terrain te. Le collègue kota na émission. Batu bazo mona ndenge ni baza ko sepela. Na lingi ke to kamata to vendre la dossier yo calmement. Au moins ndenge moi kitoko eza kopeta wana na ndenge kaka ke na ne tozana esengo na ndenge to longi puisque tozaki ensemble on vous a accompagné na lutte wana na kasi kosenga que tout ça la émission moko calmement to quand tabilo wana nyonso to lo bango na ibité soko za likama moko ya kosukisa de ko Eliezer pas na ga sukisa kamba la moko na ibité soko za la question mususu to kosenga kandi ngolobi to kozela une émission élaborée na kati ya émission ana to kotuna ye sort ya ba acheteur volontaire ba o ba somba sur base ya jugement wana ya lokuta na mikanga oyo toza ko contester lelo oui parce que ndeko moko pa mona kinga alobi na ko piquer crise na za wewa mbongo nanga nyonso tu nazalaki kosala siko ekeyi na mona kimikanda donc papa Mokonzo bakokanga yeka pona ndenge ateka ou bien ekozala pe ya ke bandeko oyo bakosama na ye ba se retrouver na droit na bango donc wana ekozala na une émission élaborée ce qui okoki kosukisa moya de la fin ezaka que na pesibino d'abord merci parce que les Kinshasa eba que papa Molière ne Eliezer baza ba grand patriote na makambo ebele bozaka na ba intérêt mais vous dépendez le sort ya bato mosusu bosa la postola kwa Yesu Masia. Merci beaucoup pour nango. Merci pour l'implication ya ba konzinyo soyo bandimi koyoka ba député. Merci l'esprit pour les avoir régné dans l'Assemblée nationale mikolo que ba député opposition na majorité totale biso tout n'a pas intérêt à peuple à l'unanimité pour la première fois. Ça c'est un esprit républicain qui doit guider le Congo. Bato mingi likola ben terrain de bossa mabe baninga na bango. Mais tant on a kenda yuguna na attaquer mutute. Na lobi voici la loi ya mboka. Tala ndenge mibeko za violé. Le ministre a dit, le député a raison. L'Assemblée nationale va débattre babi oui. Les collègues ont mis Likamboyo a raison. Na opposition, na opposition, papa, na majorité, c'était dans un esprit patriotique. Esprit où on a continué à guider l'Assemblée Nabiso, Tokenda Liboso. Voilà tout ça. Merci beaucoup. Oui, voilà. Na bandi maître, où on a tous allé pour ce tango, na ba politicien, tokozonga na ciment. Devant une question d'intérêt commun, surtout n'enge ba agressa kabiso ya libanda. Bomoko aneza la assemblée parce qu'on est député parce que le Congo existe. Ceux qui Congo est coexiste n'engeni. Na bandi tokopesa yope merci. Nambala simande tokotuna yope. Na félicitations. Na félicitations tokotuna yope que na kati ya bato babundi yo yebi ke bobundi na banani parce que on a pas question bino bolinyo. Oui bazali. Neti banani. Bandeko Gérard Moulumba, Léon Moulumba babetama même. Pourquoi ne pas reconnaître combat baninga? Il y a tant d'autres. Yo moko papa Molière, yo moko ndeko Eliezer. Motra mota bundi na niveau na ye. Ngana bundi na côté ya justice, ngana bundi na côté ya parlement. Ba on bunda ina émission. Je salue leur courage. On doit être honnête. Tamboko yo ils ont besoin de bateau sérieux. Si vous avez besoin de makasi ya kobunda, kenda na Jeux olympiques memela biso coupe. Mais Congo pour être tellement, ils ont besoin de raisonnement kitoko ya sika. Tous les bandits n'ont plus de place na Congo. Kitoko. Ok, merci beaucoup, maître tout ça. Alonga, merci. Et encore une fois, félicitations, Tosepeli, puisque comme on a eu à Longa, bon, au Longi, au Longi, na parlement, au Longi na niveau de justice, le combat continue. Maître Kama, Bende Moga Kitoko, la cause vraiment le contact était na notala ba mama on a besoin d'un ouais au sala tour. Ok, félicitations. Merci.
lokola snela mema courant na matadi kibala likambote na bangongi bayo à la prochaine. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la.